Mbote na bino bandeko eza wa bino mama Henriette Kilumbu Shembo ezui ateli misopo na publicité soso eza soso apete totumbaki yango nde bomoni ndenge wana totiaki biloko na kati na sokolaki yango bien eza nde publicité eza nde télé réalité eza nde émission te na simbala sima tokolakisa makambo nyonso ndenge tobandaki na kati ya soso natiaki nanga muscade natiaki ai natiaki ndembi me natiaki yango na kati kuna na kati eske omoni bapoteto wana eza nde natiaki natie pe likolo na sale spice natie pe mungwa natiaki nanga bakipe te nga na se nanga babiloko mingi ya baspice te mpo biloko baspice ebebisaka biloko mpe ezaka pe malade mi faut kotia baspice moke mingi te nde natokisaki poteto wana nazwi siko na kodisi wana kati ya libuma soso bomete nde soso apanzi makolo nde naye kokata ye naye kotisi pomme de terre naye kozwa siko singa natonga na tongi ebeleli kuna nde naye kofongola singa wana yango wana epresente kaka bakata balia publicité. Come on, abonnez-vous na Henriette Kilumbu Shembo TV oza publicité bokomona émission balasima tala soso na biso rouge kitoko pe elengi bobosanaka te so bolingo tumba eloko bopakolaka pe mwa tomate concentré moke po esala eloko ezala mwa rouge po soko tumbi eloko neti mbisi pembe esala bien te bopakolaka ngo mpenza likolo wana esalaka pe bien. Abonnez-vous na Henriette Kilumbu Shembo TV eza ezui publicité bokota kota na dimbola bambote no na papi bola. See you, bye.